Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Troisième partie de la journée, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. On va terminer avec le troisième numéro. Campagne électorale, il nous reste 12 jours. C'est les 9. Nous sommes les 7, pardon. Il nous reste 12 jours pour mettre fin. Donc, à la minga tétoire aussi, Lisa. Et puis, le 20 décembre, mercredi, Oyote, à semaine, nous avons kasi mercredi, Ekolanda Kuna, nde élection Ekosalama. Sokola, Zala na carte nayo. Kene la centre kende ko voter moto yo lingia bima président de la République moto lingo pesa maboko bima député national topé député provincial mais ko bossa na pe ba commissaire communaux bango pe to pesa maboko pote total banani ba ko koma mbala liboso na histoire ya mboka na biso depuis to bandaki processus il y a 2006 ba député belé misale aussi là ça c'est vrai je suis totalement convaincu mais beaucoup d'appelés pe de l'une ndambo ba kozonga pe asika ba kokota. Nani akoza la président de la République, bino population nde beaucoup décidé. Lolenge malamu ya ko décider zali ko kende ko voter. Ko vanda, ko tala, ko veiller pour que nyonso elekana molongo. Na ebisi bino déjà ko tia confiance na yo te. Na beshole. Aya ko ebiso te ngala za beshole. Ko yoka makambo shola za kolobate. Ko yoka pe makambo yo muku na za kolobate. Koyoka pe makambo dodo kamba zoloba te o mwana ya Olangi zoloba koyoka ete koyoka pe makambo ya ambongo te baza ba confession religieuse toujours respecter batata ya milimo pona mosala baza na ngona losambo bate ya biso babongisa biso to kende lola bazali libre lokola ba électeur à titre personnel ba koyiko pesa ba point de vue na ba mais ba koyi biso to ngai na gagné présidence to ngai na gagné députation pour ambongo alobaki to mokuna alobaki to dodo kamba lokuta luvunu. Vous devez vous confier dans le résultat SN. Ba confession religieuse, ba observateur national et international, nyon soana, bazalo kola banganga. Na ebisi bino ki nganga na arbitre. Arbitre na za na pouvoir ko le nganga na terrain. Atanganga pesi okisi. Mais ce arbitre a sifflé match wana te pesi bina onzela te ata obaluki eloko mo salamate. Toza na confiance na nganga oyo pesi babi ou bien tondima arbitre aza na terrain wazo publier. C'est ni seul organe habilité à publier les résultats et la Cour constitutionnelle va confirmer ou peut rejeter le résultat à CENI pour solliciter autre chose. Alors, troisième partie, Ogi Kalonji, candidat député national na Tchango. C'est la deuxième fois, Azao postulé pour ma député. Aoutiko Zala déjà député, na mandature et Aoutiko Leka ou législature. Aza député national na Tchango, en même temps provincial na Ntsele. Numéro 42, un numéro très facile à retenir. Très facile à retenir. 42. 42, c'est très facile. L'ozo betaka 42 de 42. Très, très facile. Numéro 42, et puis Ntsele, numéro 7. 7 ezali, boyebi binoka chiffre et achèvement. Sur le biga 7 ezana ngoute le route. Au kanisi ata banamande bandobo na mai 7 fois. 7 kaka. So comme ça va 7 romona. Ba chrétien nyonso bazona ngala Ntsele. Avant ya bandoloba. Déjà. Numéro 7 na 42. Parce que je connais l'homme. Et l'homme me connaît. Et je connais ce que je suis en train de dire. C'est pas par plaisanterie, mais vous allez peut-être me donner raison tout au long de cette émission. Honorable Ogi Kalonji, bonjour et bienvenue. Merci, Tata Sango. Tukutani sous lelo. Sikoyo lobi to ba peuple bayo ke la ka yo bayo ke la ba mbongo te bayo ke la bango te bayo ke la kasi sango bayo ke la nengai makambo na za ko yebisa bino
pe bolanda seni Siko tata sango lobini. nga na bisi bango balanda kaka seni et puis na élection pour na Tchangu na bisi bango ogiaza numéro 42 oza pe numéro 7 numéro 7 bayo kayo soki baza convaincu na ndenge to solola ndenge nazalaki convaincu esengeli ba voter bango pe bakozala convaincu tata sango 42 en dehors ya achèvement numéro 7 David Adam Salobi 42 c'est la réponse à tout na tangi na lobi wow c'est que Zamba yebi plan 42 c'est la réponse aux desiderata du peuple selon David Adams. Baromo bengo papa jaune papa terre jaune non papa jaune papa terre jaune yo so wa yo kasi yango na lati jaune yango na ngena tuna concordance ko wana za kombo ozotambola na kombo na nzoto na kombo na molimo nyonso fief électoral na yo Tchangu eza monene mais oluli terre jaune koleka mingi pona nini bon oza redevable na terre jaune obotama na terre jaune tenjo place bakundaki motolo oza na nyongo kuna pourquoi terre jaune ndozo mingi nyonso wana d'abord Tchangu mobimba parce que place au bazana kati ya ko signer pétition pour que ezwa kombo nanga eza na terre jaune terre jaune balinga ki ezwa kombo mais lokola tokundi chef coutumier ngapama quelque part na lobaki par respect tokoki ko changer kombo wana te mais na BAT kota la musala oyo na saleli bango bazo signer pétition pour que nzela wana ezala lisusu BAT te et comme avenir Kalonge elingi koloba naza partout na Tchangu me oyebi ke muto akoki kozala na mapango 10 mais aza na lopango moko place alalaka voilà nde naza na lopango wana terre jaune tolekaka na terre jaune parce que awa mutu soki aya vandi awa abandi ko raconter n'importe quoi sango kozongise na mulongo parce que okenda terre jaune oyoka omona donc ezali coin oyo grâce ya lobi oto salaki tata mokonza yokelaki biso bien que ezalaki coin oublié parce que contrairement na bao balobaka que non terre jaune eza projet mokonzi to boyite mais ezalaki oublié etikala kozala na planning ya mutute. Il a fallu que Mutumoko ya Kalonji a rappelé bakonzi que terre jaune pe ezali nde ekoti masolo. Rappelé na bato bakosa ki bango bato yaki na projet ya makadam ya acteur. Ezali lokuta parce que Mutumoko tata sango période ya ba problème mikanda na zanango. Mutumoko abimi alobi non ngai mutu na salisi terre jaune ake ko sala lettre moko ya lokuta sans en tête. Azo komela David Moukeba conseiller en matière d'infrastructure à Mokonjamboka a komeli azo sollicité basa la terre jaune lettre bakomi yango le 4 avril non oui lettre bakomi le 4 avril mais accusé de réception sans numéro de référence et ça y a le 2 avril donc 2 jours avant au comme lettre on a déjà accusé de réception nazan accusé na kenda présidence na lobibo lukelanga numéro existe à côté. Terre jaune c'est un projet, je salue Kulutu nanga Wilingo Post. Na kenda na bureau na ye tozalaka d'ailleurs. Dans le temps toza na avion tozo kende mbandaka. Toza na Tony Mwaba, tovandi ensemble. Tony Mwaba il est là, vous pouvez lui demander nde place na banda makambo terre jaune. Na retour na biso na Tony Mwaba na mbandaka na ke comment na dire Kaba yango Post, madame Jeanne. Elle est actuellement dans le ministère de l'Infrastructure. Nake komo na ye a komisinga et pas Wilingo Post. Nakenda kinga mokote na zalaki na moko ya ba député. Il était présent à Yokaki ndenge nazo senga terre jaune. Tosuki wana te tozongi na commission. Na ye ko poser problème na lobi mais il y a un programme chez les gelou. Mais nzela ata mokote ya Tchangu eza inscrit. Pourquoi na bandi ko beta Wilingo Post aye kozonga alobi honorable Kalonja alobi mingi mais to accordé ye terre jaune oko tuna excellence modero Simba azalaki membre ya bureau ya commission na Christian Mwando azalaki président na biso donc ba collecte tout ya commission ba koyebisa yo que c'est ce jour là oyo j'avais obtenu terre jaune après ça eye kozwa tango ebele misale zo bandate na bandi ko sala ba tour na OVD nazo mema ba délégation na ba délégation tokende terre tokende OVD tokende bo ti misala eye ko banda donc lelo muto aya ko vanda walo bake non eza projet na ete eza projet tata mokonzi député sali sa kanzelate c'est vrai mais député musala na eza ko sala lobbying pour que gouvernement à comprendre à saler la peuple misala
Mutu alobi non, bokende kotala na budget, okotala na budget, okokuta terre jaune na budgeté. Ça, ce sont des choses que les gens doivent comprendre. Mutu alobi non, eza na budget, kendo tanga budget. Il y a 2019, 2020, 2021, 22 na 23, ce que okokuta budget bakomi terre jaune. C'est que les gens ne savent pas. Il y a des dépenses extra-budgétaires au Salamaka pour que Babilo Komisusu Boyenaboye et Salem. Je donne l'exemple, il y a centre financier. Okola Kisangai place Ezalaki avant de voter crédit nango. Donc ce sont des choses que les ignorants nde akoya avant dia lobino député salisa kanzelate. Non, c'est faux. Les députés tozana musala ya kozala entre le peuple et les gouvernants. Biso de tozo mema charge wana. Lelo nazana cabine oyo bacheli biso na quartier Ngina. Cabine wana eza na kati ya budgété. Je suis allé pleurer na Snell. Na lobby, c'est un quartier oyo zo mérite attention. Bazui cabine bache bien que ti lelo depuis bache cabine ba abandonner yango, bazo connecter yango te. Mais ce que koti na kati ya budget. Okokuta cabine, il y a des députés qui m'ont appelé. Mais yo kaka bacheli yo salela biso pe démarche ba pesa pe biso ba cabine. Les mêmes députés de bazo se permettre ba ko vendre na ba plateau pour critiquer koloba député tchaka ba cabine te. Natika peuple balala molili parce que ngana tchaka ba cabine te, mais nazana possibilité ya ko sala lobbying diplomatie pour que bachela bango cabine. Moi je pense à un moment donné que c'est injuste. Moi je mérite beaucoup de respect parce que j'ai démontré dans un petit temps de quoi je suis capable. Au cause à la parlement, ata au lobby 100 millions de fois. Kolobanawe produire nini. Mais moi, je peux être dans ma diplomatie. Mais nazana katia kosala makambo minene o baleka il y a 10 ans, bakosala te et je vais continuer na elan wana où je vais épater ceux qui vont me lire parce que déjà maintenant, ils sont épatés. Ogi Kalonji. Tata Sango. Boza peut-être na conflit à leadership na Tchango. To déficit communicationnel. Peuple azo ibate nani azo sala nani. Te peuple ayebi. Ayebi, hein? Ayebi. Peuple ayebi. Sango so muto ayebi sur que d'abord toza un conflit à leadership, ce n'est pas vrai. Nous avons les aînés, que je salue d'ailleurs, neti coordonnateur Nabiso, parce que Union Sacrée Outi Kobimisa liste, il y a coordination, il y a campagne, il y a Tata Mokonzi niveau, il y a Tchango, dont je suis membre. Na coordonne Abiso honorable Jonathan Bialusuka, ce sont des aînés que je respecte beaucoup. Les honorables comme Bavie Mota, je le respecte beaucoup. Honorable Kabasele, Kabasele a sa fille aînée na terre jaune. Il est élu Yachango. Mon aîné là va visiter sa fille. A komi mwana na ebise papa, awate, awa eza voya Kalonji. Sa fille aînée ya Makila. Ce papa est venu me voir, lobi Kalonji, mais moi nananga aboyinga likolo na yo. Oso comprendre un peu niveau au vieux wana a commis. Mais c'est le choix de la fille. Ce qui est moi pourquoi? Elle a ses raisons. Donc conflit à leadership ezalakate mais bao basala ka elo côté nde bakoya na conflit à leader. Mutomoso sokoya awa, j'étais content parce que nayoki ba misu balobi non, on azola kisao bilan nanga depuis 2020. Mais avant 2020, qu'est-ce que tu as fait? Sango, moi je peux te montrer image il y a depuis 2006. Chaque jour image de ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, peut-être calculer biso, mais bongo et tournaka. Mais comment tu as fait pour entretenir ta base? Mais c'est parce que c'était ma vie de depuis longtemps, je n'ai rien forcé. Na continué na vie kakandingi na bando salango. Si j'ai, si je n'ai pas, je n'ai pas. Moi, je viens du privé. Na privé, wana, avant ça, je faisais des choses. J'ai continué à faire les choses de manière naturelle. Pour l'intérêt commun. Pour l'intérêt commun. Mais bao bae na 2020, au komi, mais comment tu peux aimer Maï? Maï oyo olingo melayango, mais sans kolinga bouteille oyo ezo porter Maï. C'est là où il y a le problème. Ozo linga kaka Maï mais nakati ozo lingate. Voilà. Et comme à deux fois. Hein. Mais eko commander parce que muto apesi yo bilan. Libataso ozo lia eko tali ne longité. Muto apesi yo bilan. Maintenant, Olingi, bouteille 4 Olingite. Là, je salue d'abord mon ami Lina Mouvaroisa, je crois, na Kolezi. Azo Sala, Azo accompagné Mokonzi Mboka. Donc, c'est regrettable. Nous devons attatoza baleki, il faut à un moment donné, bakolo, babeta biso mutu, bandi mape. Ndi mape, on peut perdre l'autre côté.
j'ai fait des choses na terre jaune, j'avais lancé un défi na lobaka parce que les gens ne croyaient pas qu'Enzela ya terre jaune ekosalema. J'avais dit aux gens soit ekozala début à carrière nanga ou encore carrière nanga ekozala enterré. Mais parce que victoire ezala kaka na baboti ebele. Victoire et samedi babandi koya. Mais na yebisaki bango soki bolingi bo battre Kalonji na terre jaune. Boya kocha autoroute. Mais même soki oche sur autoroute. Bakoye bisayo toujours que to goûter Macadam parce que Kalonji était là et Kalonji s'est battu. Hormis Macadam, ozo se basé na nini? Ba œuvre philanthropique pour zapper philanthrope na makambo ebele osali li bato. Quels sont les projets oyo sali pena chango bako retenir lelo hormis Macadam one? Non mais wana eza ya motuya parce que sango c'est que vous devez savoir. Je sais que la route amène le développement. Exactement. Aujourd'hui, terre jaune si on pouvait calculer qu'ils en a 50 000 habitants, aujourd'hui toko en a 200 000. Aujourd'hui, entreprise et continent terre jaune et belé, indien, chinois, ils ont vraiment amené Elan Mosusu le temps n'a béaté aujourd'hui. C'est-à-dire sur le plan économique, nous avons beaucoup amené na Kwewana. Mais sans seulement ça, na béaté non plus. Nous avons créé un centre de formation. D'ailleurs, je t'invite, Tozo Fongola Mosusu Yasika Weekend. Là où nous avons eu l'appui à UNFPA. Au début, que la structure net UNFPA, ils ne peuvent pas venir si tu n'es pas sérieux. Ils ont vu les sérieux en nous. Baye Bachebiso Lobo samedi yo tozo inauguré. Jolibilité à Kosaranate à centre, c'est samedi. Eza na terre jaune. Ce que na paka juma, centre ya kitoko, koleka ya kitoko, ya paka juma eza yanga. Eza na district nangate. J'encadre les jeunes filles gratuitement depuis Nabanda. Na Bukavu, j'ai fait ça. Na Kalemi, nous avons fait. Na Kito, j'ai été. Aujourd'hui, toza wana, toza na terre jaune, toza na Sekomaf. Mais tout ça, nous avons parce que j'ai le cœur. Na Lobakayango, on n'a pas besoin d'avoir 2 millions, mais nous avons besoin d'avoir un cœur pour venir en aide. Bao bazan en oposa. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, je suis très fier, très fier. Il y a Moussala wana nazo sala, c'est pourquoi David Adams a donné raison à numéro nanga que c'est la réponse à tout. Aujourd'hui, Tchangou, je leur ai donné tout ce que quelqu'un peut donner de bon. Alors, vous sollicitez suffrage. Vous avez voté. Kalonji au sali mandat, roi inope otiganayo. Pourquoi cette fois-ci tu veux encore continuer? Nini o sali non na Tchangou te, ozomo na keso kozongi na ensemble, olingo sili sa makanisi. Sangungai na se baza na point moko et je vais compter, je vais pas m'éparpiller. Nazana posa que tout désenclavé Tchangou. Tchangou a des sérieux problèmes. Tchangou ils ont un problème et belé en zela. Ils ont champ de bataille nanga. Peuple là-bas peut sanga mandat mosusu. Baoyo baloba monsieur Terre Jaune nazana posa kozalaka monsieur Terre Jaune monsieur BATT. Nazana posa que partout batras nanga ezala. Il y a beaucoup de soucis. Na Bibwa, na Badara, na Kampem, Kanset, na Kinkole. Ce matin j'ai reçu ba vidéo. Au mon niveau, ba mai et autres, ils ont embrouillé Batokobuka Banda Kunabango. Je crois demain je vais amener même 2000 sacs pour les aider. Donc, toutes ces choses-là, moi, ça m'interpelle. Nazana posa ke bape sanga pouvoir wana que lorsque nazo kende vers l'état na ebisa bango kinko le pezali sengeli to salanzela. C'est ça mon travail. Ngana contrôle ka chantier et infrastructure attend à 1h du matin. Na bimi nazo tambola kota là, comment ça se présente? Donc, j'ai besoin d'un mandat wana pour que na poursuivre tout désenclavé Tchangou. Ce qui banzela ekoti ata 50, nde na koyoka sikoyo kimia. Pas biloko, ngana kota kana biloko akolobate, na ke omona ministre des finances, azu téléphone a benga le bossa lanzela. Non, ils ont la processus. Ils ont la processus. C'est pourquoi j'encourage ceux qui le font, comme mon collègue Chibalabala Francis. Je l'encourage parce que je vois qu'il essaye de se battre. Azo Bunda na Matangu Mouana, je vois. Il avait fait inscrire ça na nini na bango na programme na bango au niveau provincial, ça n'évolue pas. Mais il a besoin que toi appuyer pour que les choses aillent de l'avant. Donc moi, je m'inscris dans cette logique-là. Très bien. On va suivre d'abord. Vous allez nous expliquer. On va prendre un élément de votre. Aux aguilles sur terrain, Ogi Kalonji, l'homme jaune, l'homme de terre jaune toujours, habillé en jaune, 42-7. 42-7. Maboko Pembe. 42 maboko pembe ya biso moko emote meza pembe maboko pembe nyonso pembe sikoyo ekozala ndenge nini eza pembe osimbi mbongo ya leta te na simbi mbongo ya leta te na kosimba ka pe yango te
babanda oyebi sango mais na 21 sekisa 000 osimbi sango na sekisa yo na balobi non jeune au niveau zo sala ba action Kabila mutu apesaka mbongo basilisi kuna balobi non bino boye bakate ke mabunda mutu apesaka ye balobi kutuza mbali ya mabunda exactement basilisi wana balobi babangi ata mabunda te na mulai na yo te babangi basilisi balobi to comprendre ye akoma mutu Félix mutu apesaka ye mbongo ngana otala ba on a bo bino bo continuer ka koloba plus nazo sala finalement il faut boloba Nzambe mutu apesanga parce que ye mutu apesanga pour que na sala et epate bino mbongo aleto simbite mais 21 000 ozui 21 000 euti wapi ya ba député euti wapi bozwaki te euti wapi sango ozwaka te sango yo ozalaki partenaire ya banque moko na kotanga kombo te pour osala publicité kendo tuna bango ba peso ba fiche na biso mais même si na bandi ko sala ngo je te parle de 2008 2007 kuna pe na bando si 21 000 donc 21 000 ezaka Kadiosha ezaka lokuta non ezaka Kadiosha en fait Vienanga c'est un grand politicien je le respecte Martino. Voilà balinga qui l'objectif c'était quoi période on a toujours voté loi électorale la loi électorale aux oppositions balinga qui était voté il fallait qu'on crée une situation entre nous et la population pour nous empêcher à voter la loi électorale. Nde ba beta ki bango mais ba député ngo bazo sa 21 000 $. Heureusement peuple balanda ki bango le peuple nous a laissé voter la loi. Oyezo sala ke lelo élection et kendeliboso. Donc l'opposition n'a pas voulu de ces élections depuis longtemps. C'est comme ça ba beta ki biso bor ya 21 000 $. Mais ozo betango tozo ka salaire ensemble. Ezalaka na ba retenu à la source ya ba pourcentage topé sa kana ba parti. Mais pendant tout ce temps, on dénonçait et bon, on pourcentage au bados, banani bazo futa. Et kenda wapi? Tu étais censé. Azali sous-souté. A commis la partie. Mais tu étais censé connaître à partir du pourcentage que banama ba touché 21 000. Donc c'était un montage. Mais merci na peuple congolais parce que balanda qui yangote, la loi électorale était votée et aujourd'hui. Tozan a train à couper sa fatigue béton deuxième mandat. Très bien, merci. On est en direct. Il y a beaucoup de camarades journalistes qui vont postuler. Yo, respectez parole, non? On a respecté. On respecte parole. Et c'est ça un homme. Aux journalistes, on a postulé. Mon l'équipe binonio son popularité. Il a vendu. Mais postulé. Ngai nde tata la bino na lobi la postulé. Mais bana balingi bakende. C'est de leur droit. Tika bana bakende. Bana bakende ngai tata la bango na vandi. Na moni ujana mususu postulé na changwa. Ujana moko kombo lezo kimangai. Mais ayebi ki akozwate. Akozwate journaliste ujana. Achena chang akozwate. Ayebi ki akozwate. Mais Amerika même nzoto za bato. Bato azo sa incantation. Azo kanisa ko za makambo foi. Eza makambo foi te. Il faut avoir une base. Ba six fois ça. Hein? Il faut aux la base au bandai qu'on entretenir depuis longtemps. Quand l'on a commencé depuis 2006, Aza parvenu, c'est pas un néophyte. Aza moutou bandai depuis quand? Yosko yoko tengane na zabo ngape na ngina kota ngape bako votele ou wapi? Okepe na changu ujana. Okomi na changu. Oyebagi tel jaune ezaka ka longité ti ozo postiro oyebagi te okote la wapi? Ngai pe mwana ya changu ya solo. Ngai mwana mokali. Ngai mwana Bekatef, ngai mwana Lonvert, ngai ne mwana Matankumu. Ngai sous siko sango ba komi ko fabriquer ba petit na bango moko parce que beaucoup de candidats ba na terre jaune ba ololi ba. Ouais mais bien, awaka longe tout ça, des choses ni de loin ni de près je ne suis pas dedans. Peuple bazo s'exprimer kaka. Maintenant ba komi ko fabriquer ba petit na bango moko ndenge toza boy. Omonika message na numéro wana balobi naza soki ntumba. Quand on jatindi batunae balongola ba bandole ya batu. Oh, c'est un candidat qui fabrique ces choses-là. Toi aussi, tu as exagéré. Tu as tellement beaucoup travaillé. Tu as travaillé à la hauteur d'un gouverneur de la ville. C'était trop aussi. Tu as mal fait au travail au nyoko libaninga na yo. Baza ba collègue, tu vois. Yoko dans le moment ya banganga sanza ka soki wapi. Mais au travail tellement dur. Tu as beaucoup. Ngai ezali Dieu. On n'aime pas, on n'aime pas sa circonscription comme ça. Toujours, je suis comblé, car tu m'as béni. Si je reniais, je serais incrat. Moi, je peux pas être incrat. Dieu m'a béni. Tu vois? Oh, yo kaka. Nzambe a pamboli. Soki Nzambe a pamboli. Osali baninga mabe.
Mais Sango, oui, allez me demander déjà. Mais Dieu allait me demander des comptes. Lembisa Napesa kiyo po sali la batu. Au salini. Kalonji. Tata Et Sango. si Obimi député, vous allez dans un combat où le vainqueur est déjà connu. Otiki baninga musika Kalonji. Donc Tata Olobi ke nachana se. Naza mutu na monaka. Nazo mono d'un ensemble. Naza mutu na monaka. Numéro 42. Nazo mona. Tika baninga. En image, on se retrouve après. Il est 9h30, heure de Kinshasa. Tozali na commune na Kimbanteke, précisément na quartier Mikondo, place Wapi, honorable Ogi Kalonji, numéro 42, a procédé qui na série ya ba inauguration ya ba forage. Boyebaki mokula lelo mercredi 6 décembre, ezali 4e forage, oyo azali ko inauguré sur du forage mokoka, oyo atongi awa na district ya Changu. Na maloba na ye, asengi na population ya Kimbanteke, Mikondo en particulier, baye bako voté numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, P na Changu numéro 42, a présenté qui pe lisusu, lokola tata malamu, moko ya bana ya Mikondo, Edi Makai numéro 513. J'ai été élu au niveau de mes pairs, au niveau de la Changu comme rapporteur de la coordination de la campagne du numéro 20 à la Changu. Cela veut dire que nous devons ensemble mouiller le maillot. Le candidat numéro 20 au niveau de la présidentielle doit être le meilleur élu de la Changu. Changu a 4 millions d'électeurs. Il doit être élu avec 4 millions de voix. C'est ça l'objectif. Dès que le numéro 20 est élu, on descend au niveau national. C'est un seul numéro, le numéro 42. On descend au niveau provincial. Il est là, notre guerrier Edi Manka, il est numéro 513 au niveau de Kimbanseke. biso bana Changu tolelaki mai ezalaki passe en tout cas tomoni mai tosepeli mpona esengi na population bavote papa na biso Kalonji il faut to voter bato misatu tozali na moto ya liboso président de la république numéro 20 tozali na national ye moko numéro 42 et mwana mboka papa edi 513 kolongwa na ye na Mikondo makolo ti na njili place oyo wapi a inauguré lisusu mobange na forage na wenze ya quartier 5. Awa discours ezalaki mibale te kaka ya kovote numéro 20 pe bana njili bakeba na bakanda bapaya bavote kaka mwana ya mboka Fachi Beton pe na Changu numéro 42 na njili 117. Forage oyo tosaleli bandeko ya marché Etienne Tshisekedi babundisi yango mingi. Mutu ya liboso oyo abandi kobundisa forage oyo bourgmestre ya commune oyo tozali. Esengeli boyebaki mokolo ya samedi 2 décembre honorable Ogi Kalonji a inauguraki lisusu ba forage na quartier ngi na télévision pe na quartier Mbatakulusu. Mutubo Lukaka Yeyo Papa Terre Jaune honorable Ogi Kalonji asangisaki bana nyonso ya Terre Jaune précisément na quartier ngi na télévision place oyo wapi a procédaki bongo na inauguration ya ba forage. Après inauguration, candidat ya Changu numéro 42 P7 na télé asengi na population nyonso ya Changu ba renouveler lisusu confiance na bango et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 na présidentielle. Boyo Kandenge honorable Ogi Kalonji a communiquaki. Lelo toye kopesa merci na mutu moko Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 20 na présidentielle parce que même biloko aboye
soki Félix Tshisekedi atiaki biso poate soki apesaki biso volonté ya kosalela bino te tokokaki kosala yango te. bokanisi esili après quartier ngine télévision direction Batakulusu papa terre jaune maboko pembe ayamamaki lokola Yesu na Jérusalem. Awa discours ezalaki kaka moko ya kovote numéro 20 na présidentielle pe kovote 42 na jangu bakisa lisusu 7 na nzele na esengo wana honorable Ogi Kalonji le chouchou ya bana jangu akomunikaki boye. Soki okei na urne le 20 décembre mokolo ya mapolomi kobosana te numéro moko numéro 20 na présidentielle omoni kombo ya Félix Tshisekedi ebimi ofini boye te. Bana ya quartier télévision bana ya quartier ngine télévision pe ya Batakulusu balobi bango baloba te po bazwa zero na esengo nyonso ya komona mai ndenge ezali kosopana bakomunikaki boye. Tosepeli makasi mpona mai oki na souffrance ya mai tosepeli vraiment kalonjaki liboso koto oyo toza na problème ya mai soki kanon elanga awa bida mai ekoma na 500 francs na valeur honorable Kalonji apesi quartier oyo topesi ye matondi mpe tokovote massivement na kombo ya population nyonso ya Batakulusu ya bana nsele tozopesa yo merci toza certain eshua na biso tose trompe nango te epuis tozoregrete nango te bango bamandate ngai nayebisa yo te zala sur mpona manda oyo ezoya. Esengeli boyeba ke honorable Kalonji kandida ya jangu asali bongo 10 forage mokoka na cadre kaka opération pesa moninga mai. Ozali kosala yango parce que nous estimons que l'eau c'est la vie. Soki mwa bozulu te emonani esengeli kosalela peuple na yango tozali koprofite topesi merci na tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 ya République. Soki Félix Tshisekedi abousculaka biso te alobi le salut d'un peuple c'est la loi suprême. Et c'est Nelly Kolobate, qui azali ko placer peuple likolo ya nyonso. Biso ba auxiliaire na ye, musala o tozali nango ya kosala, ezali kosala to place mai ezate to kotisa mai. Yaboye ezalaka te na yango bana jangu balobi awa na jangu yevo Kalonji ke lui. Boza ebele, boza na biso, on va terminer racine principale. Au moni ngai na racine principale, je te salue là où tu es. Celle qui marche à la démarche calme à son approche, le bruit cesse. Racine principale. Au moni na boy nga ko postuler mais ngai nde na l'équipe bango nyonso na popularité. Sango lobi o l'équipe bango wana question to réponse, bino nde boza na réponse. Mais je dis je reste fidèle. Est-ce que question est combien est-ce qu'en a 2028 ça va postuler ou pas? Toi aussi ça en 2023. 2023 toi quand 2024 c'est comme en 2024 ouais on m'a déjà président Toyota laé na kolota mbodi ezali na zui décision na kozongela bino. Je salue spécialement celle qu'on appelle Lina Mouvaro, la fille de mon père. Mouva. Mouvaro la KLZ. La fille de mon père et la fille de ma mère aussi, Lina Mouvaro. Allez, napesi ombote place aux alliés. Est-ce que yoki sango? On va terminer. Ogi Kalonji, na lingolo ba souté pour so mi député. Na l'auto en direct, ça sera difficile na l'auto en direct hein. Na vandi bo mena omona mutu na Assemblée nationale les emplois. Na yebi ke bandoto na yo e ebele na lota o yebi ndenge. Na yebi. Nazo mono en direct aux l'Assemblée nationale. Numéro 42 obimi na plus de 15 000 voix na numéro 42. Nzamba mona. Et yala on prophétie te mendoto. La profondeur appelle la profondeur. Hein. De toutes les façons, peuple là-bas, que bitumbanyo sona nango, naibisa ango sango, pour que acha mabonde, parce que de la même manière que yozolo en direct, bazo bundisanga pe mingi, ezana bako fongola ba champagne, ceux qui bayoki ke kalonjaza éluité. Naibi pe bango. Ogi, tozali en direct. Nazolo banayo. Mosako linde alobi, derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Ouais, ça c'est vrai. Kangama loba nazo biso ao. Nzambo to sambelaka wazo monangai a otikote. Ça c'est vrai. Aux autres ma député. Ça c'est vrai.
nazolinga nde totika émission pose ma député oza numéro 42 la toute première fois que Sango a tué abandon Sango émission esili non exacte na abandon mais naza convaincu ko bimi député mais kasi yango wana pourquoi il faut to ba sous mais yango wana bimi nde député yango wana peuple pe yokio obimi député numéro 42 et puis numéro 7 na Ntsele mais 42 na Tchango na terre jaune ba voter sur nombre ba bazala ki yomo kozui 97%. Otikeli ba adversaire na 3%. Na yo qui passe na motema. C'est du spectacle mais les conséquences sont réelles. Na donc nando to kaka ndeto so nando. Mais kosa iso bongote, il faut pas exagérer. Au monde on ko inaugurer 10 forages ya mai. Sango il faut na pesa batumai. Naza très déterminé. En fait, campagne nanga mobimba na kosala ba discours teza campagne kaka soki na bimi na inaugurer loko. Na bimi na inaugurer loko. Na bimi campagne nanga mobimba yango wana. Monsieur Karande, tu exagères. Yo mutoloba ki na sala la peuple. Tu exagères. Yo muto interpeller de tes frères. Natiki nanga. D'autres candidats Tchango. Natiki Sango. On a longueur à makasi. Sango natiki. Yo mutoloba. Kalonji numéro 42, vous êtes appelés à voter pour lui. Sango lobi va voter, oui, voter candidat nanga na Tchango. Na terre jaune, yeah. Sango koloba boete, olingela lobe soni ndeko na lobi noke na lobi. Je suis honnête et direct. Na terre jaune candidat nanga, yeah. Numéro 42. Merci Sango. Sango lobi oza pe na famille, nazala ba famille na Tchango na baza ebele. Ngai boko mwana Tchango. Bana Mokali, bozola nanga bana Swambanza Ferbois terre jaune. Bozola nanga bana Mikobos, Mikondo. Candidat na bino yo. Bo pese maboko. Na yebi muto na zolobe. Tondimine liloba moko, azoyoka liloba moko. Aza mutana bolembo lokola ngai. Ouais. Mais aza mwana nzambe. Bo pesa ye ba voix. C'est royal, zala témoin mukolo wana kene na Tchango kende ko voter. Ya bongiselinga déjà chemise. Il faut zala. Bakomi 47. 47. C'est royal na pesi mbote. Très bien. C'est royal na pesi mbote. Olatisi batabo moyo komiti na bibembe ba okenda kimia ebemba bimi bien. Mais to komina no nanda kuna cortège te. Essaye azo mona yango. Allez, numéro 42, Ogi Kalonji pour Tchango, numéro 7 Ntsele, député provincial. N'oubliez pas. Je vais terminer avec quelques images. Félicitations déjà. Merci Sango. Je te parle de félicitations. Merci beaucoup Sango. Je vais terminer avec Patrick Mouyaya. Mouyaya Zala. Mais il a fait aussi un bon travail. Mouyaya yo il faut Zala. Ce Mouyaya Zate, Mouyaya na Funa. Il a fait un bon travail en tant que porte-parole. Mouyaya soki na Funa Mouyaya Zate. So Mouyaya Zala Funa te makambo bien. Coup de chapeau, ça je reconnais. Il a fait un grand travail. Et Zala batu il faut na soutenir Azala Zala. Azala, il a fait un bon travail. Les messieurs là. Mais Azo Betafo. Et puis dans mon en bas, je vous ai parlé de 338 professeur Ahmed. Na yuka ki mona mbale na yamba ki ao. Batubana maele bali, batubana ba projet bazali. Ahmed Ouseni numéro 338 na Moamba. Bolongo la muto diamba na Moamba, boko tselanga numéro 338. Moto adiamba le roi zomona na te bolongo la ye na course. Boko tsa 338 na Moamba. Azangate. 338 338 338 na Moamba. Et bongo Mouyaya azala. Bolanda Mouyaya, bolanda pes 338. Bosola le sili ngala bino to okuta na lobiso nzamba lingi. Mais bobo sanate numéro 47. Eza député au Sango avant élection et ça lobergi na mutu félicitations boka ngo na histoire. Racine principale, on a fini. Il y a 476 na 41 na Bandal. Toko voté numéro nini? Na Bandal numéro combien? Tunga likayabu. Yende mutwazo sunga ba maman. Oui ou non? Olinga mata. Na bino bobete la maman déjà trois maboko. Les oreilles de la Robert et la Bino,
eza lisolo ya nani? Eza lisolo ya nani? Bino bana bandal, bino bana funa, il faut botutaka tolo makasi mpona oyo Fatigue Béton asalela bino. Molobeli ya funa akoma molobeli ya Congo, malamu to malamu te. Lelo boyokaka lisolo tolobaka gratuité de l'enseignement. Bano ya biso ya mikie bakoma lelo kotanga ya ofe. Kasi président Faci asuki wana te. Lelo pe bobote komi ya ofe. Nakosepela DJ atiela biso na mwa nzembo nayoki ya président Faci aza nanu. Votons Patrick Mouyaya, notre porte-parole. Le numéro 476, national et 41 provincial. Mouyaye, Mouyaya, Mouyaya, Zala, Mouyaya. Par rapport au Tchelikolo et Pessamélio, la Tchelikola au Pessinama, le Roboto Roboto. Mouyaya, Patrick Mouyaya. Fodé Mouyaya, Patrick Mouyaya. Fodé Mouyaya, Patrick Mouyaya. Et le 41 on est ensemble. Votons Patrick Mouyaya, notre porte-parole. Beaucoup dans le supermarché. Bonne provision. N'a touché quoi? N'a touché pension. Ok. Excusez papa. Tu viens de toucher ta pension de retraite. Ah oui. Nde mbongo ya mwana yo ozobelele chérie alimentaire vous provision. Papa, naza retraité le coup là yo. Ok. Bon, tu as touché combien? Bon, gars, il a touché 200 000 francs à PAM. Moi, j'ai touché 500 000 francs congolais. Parce que na cotisaki, na salaire de base, paie na prime. Donc, na salaire de cotisation complémentaire. Mais tout balé. Ah. Deux têtes. Papa, injustice. Hein? Réclamation. Ok. Justement, Ezali, régime complémentaire de sécurité sociale. Régime complémentaire? Oui. Oui, et puis, généralement, un agent public a cotisé sur base de salaire naïe. Oui, Ezali, moukié par rapport à la prime. Or, le problème avec ce système, c'est que une fois qu'on a une activité, on a bien. Mais ceux qui continuent na retraite, hey! Avantage non, c'est Katani, prime et Katani. D'où, au quoi il faut vivre uniquement dans moi et il y a salaire pas mbatté. Ceux qui ont cotisé sur base de salaire de base, eh bien, natambo ya pension na yo ekolandisa makaka engebene na salaire de base au banda qui soit. Voilà! C'est quoi une bombe ya kosala ba provision na banane ko wapi? Yango wana, pour na ko vivre bien na tango ya retraite,
il y a nécessité pour les agents de se faire couvrir de leurs primes également. Pambaté, une fois VIP à vie retraite, à bénéficier de la retraite de base, l'andissement na salaire de base, puis la retraite complémentaire, l'andissement na prime naye, nde yango wana régime de retraite complémentaire. Ah, si je comprends bien, et ça le pour le double brassard. Soki okotizaki kaka na salaire ya pamba na tango ya retraite mbongo muke. Voilà. Soki okotizaki na salaire na prime na tango ya retraite panfran a ibele. Voilà. Ah, pension complémentaire. Et Keba, ba prime où ils ont concerné na régime complémentaire ya SENSAP, ils ont kaka ba prime permanente na ba prime de corps. Ah, au comprendre pourquoi Nazana sourire. Ah, pension complémentaire. Maman, papa kosa kao. Musani soka jindo ma passion. Ka kwiti malewa na bandumba bache. Okashana lo bache. Et comme une hein? Ata yo moko. Passion, bikolo nyonso kaka 100 000. Lelo ko la kisanga bipa ole la kambongo wana. Soki te, j'ai plus bagage na soki bo machine para. Mbudi. Mbongo passion za kaka ndengo wana. Okuboma nga pambe. Inosema wewe. Oui, ozalo. Maman, on a pension. Papa, azalaka pensionné à 500. Mais sans années, on a 100 000. Et pourtant, on a 100 000. Mon solo, c'est comme on a. N'a pas pris kili. Maman, soki achaki mitumi balete. Azana raison, beaucoup de maye pamba. Pamba. Mitumi balé. Yango komini. Ditelemba. Maman, mikolo yo kaka boy. Soki tango za na activité, okotizaki kaka na salaire ya pamba. Na tango retraite, talaka mbongo. Mais tango za na activité, soki okotizaki na salaire, na prime, na tango ya retraite, talaka mbongo. Yango babengi pension complémentaire. Ngana uti kokota classe kuna. Leçon à tirer. Donc cotiser na salaire, pe na prime, pour la tango ya retraite. Donc soit pension complémentaire. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.